Bon, mais maman a dit ça. Donc, tout ce artiste est venu à comprendre. Attends, maman a choqué. Qu'on fait la moto pour nous années chaque jour. Il y a une sac à terre. Mais bah, nous sommes en train de dire, hey, il écoute, et ma tanga, et ma. Vraiment, ma chip, ma sam. Ce qui est mon tour, attends, tout mon tour, bolo banarate. Ce qui a confié séparation et puis ça a douleur. Ce que moi, mon tour, banana, mon touté, mon tour, na confié, bah, c'est mon tour, qui a confié. Il a répondu à juillet. Comme le président de la JP Massamba Lobby a condamné qui papa Alain pourquoi à Longoli corps ya maman na biso micho na makala aye na ngona kauka ba propos na ye mona kande. JP Alain. Na comprendre. La fondation na ye eza kwa ligablo eza kwa sali ligablo na yo mo oblo na sombo ba biscuit non sombo oui oui JP le hotel ntasali programme na ye moi si na ye na moi ndenge moi si na ku faire programme na famille na ye. Mais pourquoi les là qui ont ka na makala etali pe biso teta et sali organisation ya famille ya Alain na famille bala makala bango batie ba le rôle JP tala JP atika kombuye bato aki Afrique d'ici kuna ba zaki liboso sa elo moto. Oh moi ça zaki ya ye pour JP Massamba vous avez décision na foyer ya bato na famille ya bato est-ce que c'est normal? Il y a une émission. Il y a l'équipe parce que ça allait ma bana. Donc il faut aller cas. Il faut aller cas. Mais maman toi bino pe bobongi sana mupandi na bino po biso musana bino pe bobongi sa songi l'équipe bino. Bino maman na songi. Na ba titre bino mabe botiaka na botika. Oui oui. Bango pe batonga kati. Hier, tu as maman qui papa $200 na ce qui a mêlé. Omoni. Voilà, on a place yo. Pour makamoto boza ba journaliste mais boya koloba ah. Oya non, fallait ça bagaji mo pour tsaka la $200 la ngai fait na. Mais pourtant yo ça ke pa na ye. Boko perana vie Johnny. Mais oyo obete nga lisolo. Vie Johnny papa nga. Eza ba be. Tu vois la mission ko pomba simozani. O to ka so pa nga. Bonjour, bonsoir. Et ça dépendre dans la RO Bokoza. Vraiment, Libakou y a recevoir biso partout dans le monde. Place Signon sur Ezwami Bino. Un grand merci à abonnés fidèles. Il y a Bénédicte Moussouamba télévision, tous s'abonner massivement. Biso maintenant tous s'abonner. Abonnement na yo ya ye kuna isa très important na kata site na bino. Kande na Saki Bino ceux qui vous montrent vraiment na kiti sur le terrain. Vie actualité na Saki Bino que moi si ya papa Alain auto kotika biso maman Micho biso moto ye bindenge ba murmure ezobima par rapport biso tozala karawana pour na kosala bino musala tozara basongi songi tendenge babenga biso mais to yaka pour to sala musala tango loko mungo bimi biso to nga to keti na source d'information matanga ekabona ki na dans ezaki divisé na deux parties na makala kuna basali matanga na kauka basali matanga et loko nini esala ki esala bongo to mona ki ba vidéo ba émission zo circuler le ki ya maman na biso Micho asaki ba émission tellement ebelé alobi wazaki nango besoin aloba na tango o na moment otoza na stade otoza na temps ya oloba mambo tozo loba na te o les importer za tokunda maman na biso na kimia tokunda maman na biso na kimia ata balela ki na makala ngeza mabete ndepe balele na kauka pe eza pe mabete to luka kimia to kunda mutu na kimia to zala vraiment na pe babilo bala o to solo bana e baksa nango eloko te esa nango eloko te to luka vraiment kimia to luka kimia donc biso to zala ka wana prononcer la bino musala ya kitoko pona ko ya ko bunda ko zola bino ba elema ko sala ka o to sala o poto pesa bino actualité to ya raté poto baby sa to ya raté poto cha trouble place kimia ezali non biso to ya wana place mabe ezali to arranger kimia matang ezaki divisé en deux parties de tozolo baboye ba yokani déjà famille ba se réconcilier ba sali réconciliation ba yokani ba rolela maman na biso Micho kara na kauka programme erobi makala te to yepeku to kuti papa aller ba ke na morgue ko ambomé corps ya maman na biso donc to tika ba bilobelo tozolo ba kana ba les ondi wana et ça là vraiment qui to côté donc mingi biso moto ebike soki mutu akufi mambo ezanga raté bima kaka ba lobaki ba yebisaki ba salaki en tout cas soki to rolela vraiment na papa Alain soki to rolela vraiment na papa Alain ezala bien soki to kotika na bilobela o tozoloba wana et ça la biso bien makasi to tika na ba bilobela ba murmure wana en tout cas ezo sala vraiment kitoko minité donc kara Denel Sarabino toujours to continuer ko s'abonner artiste akufeli moko ya artiste akufeli non papa Alain akufeli moi si na femme légitime na bato bazolo ba biloba loba oh papa Alain akufela rabasi papa Alain non
totika bilobela toyebi bien que so mutu akufi makambo ebimaka kaka soki mutu akufi makambo ebimaka kaka makambo ebele esala vraiment bien te donc tosabone massivement bato nyonso balingaka biso bato nyonso bamesana kotala biso like émission partager émission esala biso bien commentaire na oyo ya mabe ya malamu esala wenge bien esalangaki na améliorer mwa mosala esalaki place baerreur ezalaki tobongisa okande balobaka place mutu akufi nyonso ekobima ya mabe ekobima ya malamu ekobima leki ya mama na biso micho abiki mama micho bande ekonyokoma na ndako ya libala biso tondimango te mpo mama micho na micho aza tata da na se ya mabele tondimango ndeni eloko nini elakisa ke mama micho azali konyokwama moni en tout cas pasi vraiment pasi komona makambo ya boye ça fait trop mal na makambo ya boye donc tosala mpe ka effort ozwela bino baelema ndambu nzamba continue toujours kobomba biso nayebi ke pasi papa alanza nango nayebi te soki akokabolongo na nani mais tolela mama na biso micho na kimia tolela mama na biso micho na kimia tozolela oyo eza lokola mwasi na biso tobalaki nde akufi nde atiki biso tokolela ye babilobela wana ezosala mabe makasi babilobela wana ezosala mabe totika bongo kimi ese koti na famille bayokani déjà preuve ane ke banderole wana bana makala baye na banderole na bango batie wana ke baolela mama na biso micho bilobela tozoloba wana en tout cas to arrêté nanu na babilobela wana esala mabe makasi papa na biso JP ba propos na yo en tout cas et déranger bato ebele okoya jamais oloba ndoloba ki bon papa là ça quand même responsable aza mukolo so ça besoin pesa muninga conseil oko tenir rigueur na ba façon oyo kende na ngo en tout cas ça fait très mal donc tous s'abonner merci beaucoup. Bonjour, notre émission Rassiko et bien la émission Nzambe. Bonjour. Beaucoup Feli, moi c'est papa mais tant on a un message c'est que message à lui ça la passe. Ce qui monte attends tout monde boloba na raté. Ce qui a confi séparation peut ça ka douleur. Ce que moi monte bana na monte té monte ana kufi ba ebise monte ba kinga na kufi il a répondre à jui. Bolandela pe bien wana penza envoyé du diable soko zaka mwana nzambe otutisa libakuna muninga na ndenga normal bolo banana noté akufi fo yo kapasi po akufi yo kuti fo yo kapasi makasi po akufi boza ko yo kanate fo yo kapasi makasi na logique des choses voilà et ça nga pasi makasi mami aza po na ngai neti ndeko neti semeki donc nyonso ka kosanisi asali combien de temps na malade te wana ebité mais nayebi kaki aumeli po na préciser ba temps eza moi passe ata moi tourne hôpital on obeta tout te na beta tourne hôpital te ko ba bibino ba artiste ko ko makuna te mais te nayebi na ngate so ba artiste ba kena te menga sikonde na kabongo
nakana bititi moko na ko kitala mutu na hôpital te stressaka nga makasi te manaka na douleur ya makasi so epe na kina ba hôpital ntia minene wana natali bato na ba hôpital bato nde balali na bambetu esala nga ta ba 3 jours une semaine naza bien te alors nabangaka hôpital ba cimetière soki nakeye ezwanga mwa ta mikolo moko ebele mwaka na aka frustré oui yango na evitango mwa moke talaka pe AGC epusani AGPC mais tout le monde na bamatanga bino ba artiste mingi ba tapage de gaga trop donc et puis be kiri souci Moïse a raté mais au sala beaucoup plus ba tapage na bamatanga pour des artistes comédiens wana il faut luka muto wa sala tapage ponga na sala tapage tin neti question abo il faut tuna muto wa sala tapage po ayebisa yo sala tapage pona ni ngolo ba pona bato ba sala ba tapage na bamatanga ye moko ayebeli ko azo sala ti po esiko ekoki koteya muntu malamu po azongisa vie normal eza esika liwa bon soki déjà bisika liwa ezali ye elobeli eloko ta osala tapage oteya lisusu nini wana etikalika yesu ye moko intervenir mpona ame na ye. Merci beaucoup Mame Étoile. Question nangeza boy na monaki président Abso JP aleki na émission alobi ke papa Alain asali mabe ndenge amemaki ebembe alongoli makambo président Abso JP Masamba alobi akondanaki papa Alain pourquoi alongoli corps ya mama na biso micho na makala aye nango na kauka ba propos na ye mona kande ye JP Alain na comprendre la fondation na ye eza kwa ligablo eza kwa sali ligablo na yo mo oblo na sombo wa biscuit non somba oui ye jipa le hotel ntasali programme na ye moi sina ye na moi ndenge moi sina ku faire ce programme na famille na ye mais pourquoi les là qui ont ka kuna makala etali pe biso teta esali organisation ya famille ya Alain na famille bala makala bango batie banderole c'est que ba yo kani ye JP tala ye JP atika kombuye bato aki Afrique du Sud kuna ba zaki liboso sa elo moto ouais il vous te répondre alors pour rappeler na chalignati je n'ai pas aimé Alain Azalé qui a JP Masamba te Alain qui n'était après ko tenir langage ya bon na télévision te au moins na vie monto ki ko sala mabe vous comprendre pourquoi beaucoup mo sala makamno soka na chaîne après ko ya ko lukaye ndeko po ni osala ba sololi mais au le bon na télévision Alain loko sali eza mabe Alain Azalé qui na été Alain Azalé qui na été Alain aza mutu munene na mboko donc pour muntu azwa audace ya kozwa parole ya ko adresser ye bongo il faut zala to responsable na ye oza papa na ye mama na ye ou bien président Elombe bisika ya travaillaka ou bien na tu ko ba on peut pas les questions ou bien président Massoum chef ya ba président oui et ateke mutu so ka oza audace banda ko lekana te o tsali eza le nini batu biso batu mwindo nanga moko na kati likambo ezala ko mo likambo eza muke boko misala likambo ka munene pourquoi kasi bino mo peka ba artiste mutu boko misala biso te dino mama jiba biso za juste ba question car non samba to kufa kala mingi te yao amona mtatsaki ordre na famille na ye mtakolo balika ma famille na ye basaki bango moko basorganiser maloba mabete basorganisaki ye JP Masamba basorganisaki famille na bango mobimba basali organisation na bango atokunda ndeko na biso boye mtakota likambo wana zate alors papa allait pas osala organisation na ye na famille na ye biso to ya après qui ont imposé que na longona makala pona nini moi ça ozaki ye pour ye JP Masamba ko ba décision na foyer ya batu na famille ya batu est-ce que c'est normal et puis ko sola on a l'entemba o moninga ndenge pe alobi bongo ko zape mabete po eza zo pesa moninga conseil mais conseil a bongo ebonga ko soana ndeko bozo tala na boyi que ko adresser na télévision bongo c'est pas gentil Alain aza mutu sans blague tolo ba te pona ko komisaka Alain aza mutu munene alors bolinga te na eloko moko ya muke bo bebisa réputation ya mutu eza bien te ayaki na matanga ate la différence ni ezali po ata soki ezali na makala kuna Alain comme ta sa dépense Alain pende bando ko sa ka dépense banda mwasi na zaki na malade ndenge pe ezawa Alain kaka mutu akosibiri makambu nyonso toyawa Alain azate balobi nini ake cinquantenaire ake kwa mbome mwasi na ake nanani bato nyonso baoloba ake nanani et puis ata bakei nani akokotisa liboko na poche mpona kobimisa mbongo eza Alain botika bilobela ko mutu akufeli mutu mpo ani toza iso na mawa te
neti na minute oyo mpenza eta oyo Alain aza nango est ce que ezalaki na moko ya biso ya théâtre akoki koleka na télévision mpona kocontredire Alain tala tanto bato lingana tomonaka mitema te mais mpona yebake yo olingaka nga eza na baacte ozomona so moi mutu mosusu azopose acte moko ya mabe azoetale oyo na batélévision bongo aza na bolingo no te muntu aza na bolingo asololaka na moninga na kuku boarrange yango na kuku bino baartiste bolingo osola na bino te boyaka nango kaka na bino nde bobakisa yango biso te bino moko boyaka na makambo na bino biso po esepelisa bino bozwa bavi na bino bozwa mbongo bino mo bolingo nanu te biso toka na bolingo makasi te oza na bolingo te mpo soki mpe oza na bolingo ntango oyoki pete likambo moko boye eleki boye na boye ntango osala motu mosusu émission kotuna yango te mpo oyebiki kopelisa moto me botunaka eya bolingo te wana eza mosala te bolekisi oui bolekisi franchement bolekisi neti ngai naza bolinga naoleka na baémission te naleki kaka parce que eza ale mabana donc il faut naleka mais mama étoile bino mpe bobongisa na mopanzi na bino mpo biso mosala bino mpe bobongisa songisongi eleki bino mama na songisongi na batitre bino mabe botiaka wana botika oui bobimisa bato bangambu pour rien bango mpe batongaka te ye atoyebisaka mamuke papa ntsakala $200 na ye soki amelie omoni voilà produit ya bino mpe bolobaka bino bopelisaka moto na place oyo po bomaka moto boza bajournaliste mais boyaka koloba awa oya na fana aza bagagi mo po batsakala su $200 na ngai fe nanga mais pourtant yo osalaka epa na ye bokopera na vie Johnny mais oyo obetela nga lisolo vie Johnny papa na nga eza mabe soki na bimisi yango pombasi mozani oyo toka sopa na nga te ibutu azalaka bongo bandeko ibutu azalaka bongo donc boye nde bien elakisi boye likambo so ozala na mutu traité yango na mutu wana soki esimbi gloire à Dieu soki esimbi te okende kotanga yango kote mosusu te ce n'est pas gentil muntu ozoki ebetela oyebi te na conception nini akozwila yango vraiment en tout cas tolela michu na kimia azalaki mwasi ya kimia papa Alain mpe moko alobaki ke michu avant akufa ayebisaki Alain bokundanga na kimia napesi merci na grand frère ya michu parce que nalandaki yango alobaki ke leki ya papa Alain tolimbisi na nyonso alobaki peut-être azalaki émotionné tolimbisa batolanda yango te lokwa déjà grand frère ya mokolo azoya awa noko mpe ya mokolo ya michu azoya awa oyo akosala matanga na ye kuna asala na ye asala na ye eya problème te aza mpe ndeko na ye soki asali matanga eza problème te mais soki bobandi kobimisa bamakambo mosusu kutu azalaki kutu abandi komona pasi abandi kosala boye neti nga boye na kondima te moto abandi komona pasi asi akufi tokotuna nani soki aso abandi komona pasi aza te mpo ani boyekola pasi neti yango akufi nde bobiki azalaki malamu te et soki azalaki malamu te efaki adivorce te adivorça te avanda na mobali na ye ti liwa nde ekaboli bango ndenge bible elobi alors témoignage nyonso boya kopesa oyo Alain azalaki na bien te oyo nakondima te mpo mamichu akufi na maboko Alain botika Alain kimia s'il te plaît aza na choc mpo ani bakongolais bobakisaka choc likolo ya choc mpo ani boyebaka teke ntango eza na ntango kolobela moto mabe te mpo aza na choc balobi bien balabala kuna eza bien te mpona bavoiture ekota ya Alain lokola aza moto ya bato yango abaki non toya kotila yango kote ya kalamu boye mpo bato baza na facilité ya koya mabe eza wapi raison ya liboso yango wana raison ya mibale ata soki nzela ezalaki kitoko mais ye moko na volonté na ye alobi elongo epa na nga baya kolela yango epa na biso esali nini ti sikonga na omona nanga problème te pourquoi bozosala yango les ondi makasi boye ah non moi suka comme programme na ebimi te non programme na ebimi te biso mpe toya nano tokuti Alain te bayebisi biso ke bake koambome mamichu ngilo basuka po mama na biso atiki bana nini okoloba mpona bafanatike ya papa Alain bafanatike ya papa Alain déjà basoutenaka ye bakontinue kosoutenir ye oyo nyonso mpe akoleka neti na likambo ya abebisa réputation ya papa Alain bino bato nyonso boyebi papa Alain asepelisaka bino boyebi quand même Alain yango wana boyebi ye très bien bondima nyonso te mosusu mpe bato balobaka mpona koloba mosusu mpe azoloba mpo aluka mpe en plaire na ye et lelo ceux qui déjà monde entier bazoyeba ke mwasi moko nakoma mamichu akufi c'est grâce ya Alain mamichu asala théâtre te c'est grâce ya Alain bapesa Alain kimia s'il te plaît
Merci. Bapese kimia, s'il te plaît, bopesa mutu kimia kufeli mwasi. Botika pe kotanga komone mingi. Na batitre na bino baleke mwasi ale asali boy, leke mwasi ale asali boy, botika lenko. Ata bino pe na batitre bino botika na la vanda. Aza artiste mais kufeli mwasi. Bino batebo otanga komone pa boza pe bupuya. Oh, Toyoki, merci. Merci maman. Merci beaucoup. Oh oui. Ah, je n'ai pas normal. Oui. Vraiment, ils ont ça la passe finalement, bah murmure, ils ont bima TBC, papa allait à couper le mois ciné, mais bino artiste comédien, maloba, mabe, oh et godo, bah murmure, ils ont continué toujours comme makara, papa allait à négliger qui mois ciné, anda coupo, à jouer la rafi mon bébé quand il y a théâtre entre guillemets, nda coupa comment on va en ainsi comme encore, il y a moins négligé un mois ciné. Merci pour la question. Avant la banane, précisément nous Mado Kabalo aide-soignante dans ma vie. La ville à Lyon, donc je passe à l'Ibambote na tout. Mon biso, il y a un biso. Oh, il faut bien les Ibanda kala, il y a un biso. Tout ça va te crier tout le monde. Il y a un biso. Il y a un mot. Moi, je vais kufa ba c'est Daniel nani. Comment nani? Auto kufa va maman Chako. Voilà, maman Chako. Il y a un biso. Vous avez pas donc il y a un biso. Azuli pinda kwa ya solo. Te mama pale moni Azuli fipeka ya non. Ya lokuta. Ezaka biloba loba parti c'est comédien. Au troisième mois si papa la ku faire mais ngana yeba. Il y a un moni papa ibutu alobara Yesu mawa. Yesu sali batu me batu balingani te. Yesu sali batu me batu bazo tonga. Ata 3 ata 4 il y a eu ni. Que basi ba obando kufa ya komi. Akufa ya komi basi. Kasinde tozo kaka ba murmure. Non, c'est faux et archi faux. Biso jalara bongo. Moi likambo ke tout moi makambo kala. Même somo ba petit chez moi linga à l'époque ba ni ozo monengeza. Na maman na biso mi chopé à son âme ba oumeli. Vous comprenez? Ba oumé de moi sina bo mwana. Témoignage moto yoka ke zake ba no benga ru moi so kende moi na biso na mwana muke ako center ko cha wapi. Mali ba sisi ba nchiki na papa ba sa nini ba yo balana. Ba boti 4 éléphants. Ya bolingo lelo lobita. Oui, bon, comprendre la émotionné. On a sens, on a sadi que ça la passe. Ça fait trop mal, beaucoup. Voilà. Au monique, nani, bana ndi batika liwana, ngana osenga ngana ba fanatique ni surtout au balinga papa lexi lelo. La bolingo bazala on pona vient na biso, bata so ba lifanto wana. Po biso mo ba artiste comme to ya le mo lelo le cas les mêmes jours on a tabako kunda. Bamsou Kapela, Bamsou Aveni Style, Bamsou Zoabi, Tobayen et puis c'est fini. Mais ce que vieux, tu sais, il faut Toana, au moni, Talagador, ça, n'a pas Merci beaucoup, Lilo Basuka, Poto Kabwana. Lilo Basuka, on a aussi un artiste comédien, au bazar battu, tapage. Au bazar bat désordre, matin, à mon arabe, binondé, au mamiglinette, au lia carioana. Totika, tous les là-bas, au bas, là. Papa, les grand frère, na biso, na boulot, à collègue, na biso, et puis, à artiste professionnel. Donc, na minute pour la minute tout ça chez Bangot. Ben si ce n'est que voilà, quoi mbomé maman na biso. Donc tout artiste c'est bien comprendre. Attends maman na choc ko fait la moto bono zané chaque jour. Il y a une sac à terre. Mais ben so fa dika écoute boy matanga ngokuto ma regarde ma chipe ensemble. Mais à cause de peine raison quand même. Raison par rapport à Netani. So balongoli matanga na kauka. Na disona makala. Ben non, ah, tu as Rwanda. Au moins, tu es papa. Na makala, tu as RDC. Mais voilà. Oui, il y a des désordres. Ah, ce que tu as Rwanda. Na makala, tu as RDC. Il y a un sens. Benga, Moutunayo, Moutunayo, tu as proposé. Tu as Marmazo Luka. Tu as
makambo jipe masamba azoluka ata fi na respectaka mingi mais na minute ove ma trop moninga aza na pasi collègue na yo frère na yo a na pasi siko tumba sous pasi wana doya pe na propreté ya nanga donc merci na sepela total radio merci vraiment quand on est qui bino maman biso micho ana morgue il y a 50 encore na biso programme il y a ebemena biso non to vite mais jour kaka ebimato pesa bino pe suite mais muto na zane ye munoko na le baraka mamba mabe papa ibuta le baraka mamba mabe le baraka mamba mabe papa ibuta bonjour. Ouais bonjour Wenge. Boni. Corsico ça va en forme. Ouais Siko ça va au bien mabe poni. Kasi po yo obimisa ezalaka ya mabe obimisa mama malamu te. Msama mama mabe papa ibutu ba makambo zo maputo yebi yo lo ba vérité batu balobi yo papa Alain asundolaki mama Micho azolaki fimo ya théâtre ndaku akoma ko vanda na ye asundola mo sine yo mama Micho pe ba souci ekotaki makasi na vie ya malade azaki na yango akufaki mba non c'est une vidéo ah non c'est une vidéo parce que iloko monité boloba nengo nene biloba loba wana yango monito boya ka biloba nengo wana biloba ba mukolo biloba bande yo lobi nanya lobi idée ne mona parce que tant que vous avez kamoko ko ça ba preuve na ngote ko papa Alain azoki mo sinda nanya lobi bongo papa Alain tiki mo sina ete ti bana maladi na ndenge mo akufi na maboko na ye sikoyo biloko na na ngote ça biloba lo baba ya ba to mesana ko lo biloba lo ibu to so lobi boyo monda tebo na kati ana mambo ezali po ye penda bomba keloko te mais vidéo parce que papa le pasali mabe quand même asali mabe kolongola ebembe place bango bazaki aye na monte ke sali mabe non eza biloba loba et puis bato balobi bongo etali bango te aza mwasi na ye abelaki na maboko na ye basouffrir na ye et lelo mwasi wana akufi na maboko na ye alors bino monte ke bembe komi divisé par deux kala bazolela te banekola makala eza wana banekola makala eza wana ti mais petite sœur na ye abio ya eza problème te so ayete bakunda ye te so ayete ya problème te so ayete bakunda ye mutu nga neti ngai boye mwasi na nga akufi sikoyo yo leki ya mwasi na nga non nasombaki ye te mais yo leki ya mwasi na nga oza maloba likolo na nga te nabalaki ye napesaki yo ndenge ngambo na souffrir na maladi na ye yo banangaki no balongoli matanga kuna baye nango awa mpona ni estce yo moto kodirige nga ntongo ngambo na kodirige bino mpona balaki mwasi yango oui biso baza te tozala mabe mais mabe mosusu mpe ezaka mpe biso te mabe mosusu mpe aka mpe ya mosusu mona mpe bato ya famille neti yeza moto ya famille anga tia désordre eza kitoko te mais papa Alain mpe kobotola leki ya mwasi téléphone mais eza papa Alain ye moko bosali na bezo abenga moto boye mfia na mbana kosobe téléphone te so botola téléphone ki basobele te téléphone te so parla du téléphone eza téléphone ya papa Alain ba propos ya papa na biso JP Masamba omonaka ndene te JP Masamba alobi biloko mo fasenga papa Alain pardon parce que kolobaki non biloko ndenge wana keloba na internet eza kitoko te so ayela besoin loba fallait akoloba na papa Alain ye moko en face akoloba yango te alobaka na internet ke non kelongoli matanga kuna aye nango boye do akoloba yango ndenge wana te so besoin sona papa Alain face sona papa Alain en face akoleka na ba télévision te aye na kotaka komba papa Alain na ndenge mabe eza en sens te JP Masamba tant moi ça papa Alain belaki ye JP Masamba pesa combien mais a contribué quand même na bino a pesa combien na poche na ye a pesa combien na poche na pesa contribution oyo apesi mbete peut-être ntango mosusu akopesa nayebi te mais ntango mosusu akopesa ntango mosusu mpo nayebi nanga te mais na oyo aye moko apesa ye combien to moto azwi décision alongoli matanga mwasi ne kuna aye nango koto eza ye mwasi na ye basoli na famille na ye abalaki ye mwasi na ye poko mopona ograve wani ye akoloba te JP Masamba akoloba te ke mpona nini kasi alobi mpona nini mpo bamoni yango monaka ibutu soki alobi oyo ibutu bilobaloba biloko yango yango oyo moninga akufeli mwasi bokokanga monoko na bino te ekipe na ndenge ya kimia bakundi mpe mwasi na ndenge ya kimia makambo mpe eleki na ndenge ya kimia il faut kaboleka bainternet boneka kolobaloba biloko ezangazanga ntina moto ana pasi mais so boyeba bongo me bobimisama mosusu te so boyeba ke place liwo ezali ezaka place ya pasi me mosusu bobimisa mais ntango babimisa mabe wana yango nga to nalobaka ekomela nga mabe me bilobaloba wana soki nga na bina loba ekoma oyibuta alobaki me mabe ya moto alobaki boolobele te merci beaucoup papa merci beaucoup donc mot de la fin na ngai napesi mbote na
papa Dédé Loniema na mwasi na maman Nimi Niota pesi bango mbote na soutien na bango na numata na ndiraki allemand na pesi mbote maman Bijou Binga na pesi mbote pa ozali Blanchard Kilombo boss Teler boss na pesi mbote batu nyonso ba soutenir nga ba soutenir ngai atika ngate numéro na ngai téléphone est plus 243 89 12 65 094 plus 243 89 12 65 094. Merci beaucoup. Patience. Merci beaucoup. Makasi. Merci. Trop même. Vous allez m'emballer mon côté. Papa et Boutouana, on a mamou. Vous comprendre, il y a plus il y a Zalimo ambiance César et ça là vraiment bien. Merci beaucoup d'abonner abonnés fidèles. Il y a chaîne Oyo, il y a Bénédicte Mousso en télévision. Un grand merci d'Abato Nyon sur soutenir Abisso donc tous s'abonner massivement, tous s'abonner, tous liker l'émission puis ça la vraiment bien. Tous en mode matin, tous aura moi élément d'âme. Merci.